Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela omabota mabino bandeko ya solo penza tozali kokeleka kofuye ko beshe kotika ata esika mokote ndenge kokolo la biso le laboraire atikela ka biso makambo pe tozali ka kotambola na systeme ya mokanda ya kokola biso Lumumba pambate makambo mazali maike to pe papa la biso Lumumba vraiment makambo atikela ki biso pa mama Pauline tozali ka kotambola na République démocratique du Congo bandeko langa lelo to koloba poete ebele ezali ya koloba bandeko langa na procès ya Vital Kamerhe mingi vraiment ezali ya koloba pambate ba vérité ebele o biso to landeli lelo nde to moni yango ezali na mikanda mususu elongwa elimwa donc procès moyen ezana bo kilo lango ezate moyen vraiment ezwa esika ezate parce que la kati ya ba projet wana toko bimisela bino le vrai coordonnateur oyo azako coordonner biloko wala pena nazaki nango alors il y a des dossiers tirés balongwe ndebo monaki ata ba avocat ya Vital Kamerhe babandai ko senga balobi il faut bazala la dossier la maboko et sengeli bazana ngo po batanga ka yango omoni pe Vital Kamerhe lokola zape mo moto la mayele asenga ki yango pambate boko ko sambisa ngate ba avocat langa ba yebi biloko te ba akize nini mais mingi bomoni kaka ke kombo ya mwana ya Jibe Mpiana ndezali kotanga makazi alors eloko abongo ndezali ko sala biso passe parce que Jibe Mpiana azali vedette munene yemoko aza innocent mais omoni ke nzela ya mama a BBC bana bozoka kombo ya Soraya ezali komitangama poete sima mikolope bakolika kobenga Soraya kasi lobiko la bango ezali nini poete ba dossier oyo ebungaki en fait on retrouver yango tant on a l'habitude de retrouver pour ça parce qu'il a quatre roulouka parce qu'il fallait tout le cas dossier ou bah longola qui en tout cas quand tu le justice la mise est corrompue bah des réseaux c'est que c'est un peu ça la rapport congolais se comprendre l'autre justice est corrompue il y a beaucoup quand tu appelles la maman elle cambo la mise au bande de justice est corrompue tout peut ça là au kabuya à l'homme puissant vraiment beauté bah joyeux anniversaire na ende kolanga mtu tuna ki souhaita ki to sepeli kasi penza ya moi gâteau ko sala ka bien pour te souffler quitter. Et puis c'est pour ça du Congo vraiment bientôt donc ça une année la biso ya souffrance et le côté en tout cas enoki ngila biso tozobe la openza na lolenge ya solo bokila le connaît femme pekato olandela pa mo makambango potela ka une année oyo to sepela yango to mona pe moi esengo la biso jenetel otaki tumba kila mais plus 49 bokila le kondo e femme pekato na lolenge ya mabete mais tozolo bango kala esprit il y a bien papa Valère Mangituka bande kolanga tozona vidéo ya bande kola biso bazali kolela mama oseya tshela biso vidéo oyo yango na lobaki likambo ya ba mama o bazosala musala na République démocratique du Congo bazosala kitoko te ba mama bazozo ba poste wana to yebite ba pesa bango lolenge nini potango moni bandeko no basi bazo souffrir yo atake mama motema nezo simba tango moni bana bazo kapasi yo atake mama yango na lobika merci na kabuya l'homme puissant na sima ya caméra merci na Dacosta El Campo capitaine na biso penza capitaine na biso kuna na côté ya montage mona mobala lela nzambe lokola maya komela merci na Pape Jay poete disque na yebima kindeka to lobby vraiment directeur recherche stratégique pesango mo konspara bebiso babiso tout l'endroit ba maman na biso bazolela la Turquie là qui déjà mais jusqu'à présent tous autres sous suite à mon côté to vandi en confinement donc tous a confiné à wa yango mo ko to lati pour na ko éviter ka maladie donc bo sala tout mo faire mobilisa biso na mboka oyo donc moyen te batu biso bazobela babiso bazala ba diabétique bazali abatu ya ba tension bazali awa tozo banga okendaka ba hôpital yango po okende kuna bakako bamela oke oza malade yango to vani kana banda kuboye vraiment mama to sengi yo oza mama moboti oza mama ya libala donc yo kena biso beto yaka kaka koluka to bakisa kaka quelque chose na bandako soko ko yo kena biso o plaider pe pour la biso kuna na gouvernement basalisa biso tozonga na bandako na biso totiki mibali yo kena biso mama na biso yo kena biso to leleli yo mama totiki mibali biso toza na condition lisusu te toza na eloko te papa ambassadeur apesa biso ka basoso moko ekosala biso merci bandeko balandi boyoki pe mbele ya bamama balobi balukaka po Kongo eza malamu te esengeli papa luka esengeli mama luka ezalaka nde kala mobali azoboya mwasi na ya luka mais lelo soki papa aboyi mwasi aluka akosala ndenge nini boyoki mwana mosusu pa lobi ndeko langa na lobi femme sage bâtit sa maison atiki mwasi na bana zolela botindaki bakende kozala Dubai kasi bango ya Turquie eumeli bakabela bango bobele soso moko moyena sala ba commentaire ezate
pour vidéo yango moko lobby donc ezo sala passe paiement kasi loko la biso la Congo ezaneni tozo senga la bazuzi ya solo bolobi état de droit mais pourquoi kolongola mo mikanda wana bolongola ki pona nini parce que biloko bozo longola ekoyebana si vraiment justice ekosala musana ngo parce que balobi moto abane ko memayenda moto azalaki likolo ya 100 jours eza bongo Félix Tshisekedi kasi lelo oyo Vital Kamerhe Burundi aza mayele la sepelo Vital ndega aza ko se laver ndenge Vital aza ko se laver la dossier auto yebisi bino somo pe mawa c'est ko obaza ko tombola ni parce que faut yeboko président de la République aller calabar là allez-y comprendre ce qui était de droit est bien ce qui est allé bien parce que le dossier tout mon yango dossier a retrouvé avocat Vital Kamerhe bazala ba dossier wala tout et puis le baza ko potela ndeli po il faut ba pesa bango ba copie conforme bango pe bazana ngo po ba yebande ni ba ko samba Congo okela ki olofela na yebisa ki bino bolanda ba émission la ngala ba ki Vital Kamerhe za mayele à côté Kamboka ba bosala ki kotindikela libulu wana oui ba bebiseli CV ba bebiseli la course mais à côté kamakambo ebele alors yango ezo sala passe dossier caché retrouvé bata Vital Kamerhe bazu yango alors Félix pas koleka la barre Félix a koleka la barre pour la dossier à 100 jours parce que tolo belande 100 jours. C'est lui le coordonnateur, c'est lui le fondé, c'est lui le mopao de 100 jours. Ba dossier na epé monani oye moka yebi makambo donc akoleka biloko ezali ebele ezaki tripotage mais makambo oyo to senga justice ezala bien pour tozo tanga ngondo la kombo bande ko ngai vraiment ezali passe pe mara parce que na mvula oyo beteleki biso ya makasi tozu délégation ya ba chinois bayaki na biloko la bango tout soit le quoi tout analyser éveil patriotique éveil à conscience mais ce qu'on doit analyser ensemble qu'est-ce que les Chinois besoin que c'est la République démocratique du Congo sur l'autre awa to yebi ke mu pepe ya corona baza ko tindela biso ko tindela bande ko langa ba Chinois ba yeba na biloko la bango bakoya ko sala nini bango boko na mboko la bango bazo solution te bako zola biso solution alors yango tozolela si gouvernement est responsable total papa ilonkamba ceux qui sont responsables beaucoup permettre la biloko te bateau baza na Turquie bozui bangote mais bofungoli avion pour bato baya bazoya ko aider les biso nini bazoya ko pesa eloko nini bande ko langa biso surtout zote la corona ndenge ni ezako se manifester na nzoto ya moto ezo se chevoir corona ezo sa ba grippe ya makasi wana o mona voix kauki lokola angine ezo sa ba poumon ba biloko moko ya bongo mais ezali pe maladie malgré virus nango ezali parce que c'est carton ba yeli biso bongo ba yeli biso virus te bande ko pour batu bazo la kaete nager lokola mali le sala kabasa la quelque chose bon président nini akoyi ko accepter assassiner peuple na ye pour rendre compte na mbongo moko aussi lota mbongo oya ça c'est à 100 jours nanu to moni yango te nanu tozui yango te bambongo pe o ezaki na ba caisse o kabila tikaki nanu to moni yango te parce que justice ezokele seko mulai nazo yebisa bino to kanisa ki ya Vital Kamerhe za mulai yango ngalo ba justice esuka lango la nzela parce que dossier là le quoi ça retrouvé boy et ça ba kake na zo yebisa bino bande kolanga et ça ba kake mais net nanu makamba bongo nanu to bikité bosiko to kene bande kolanga bazolanga parti mukela kabuya polo lobaki na kolobalanga mo muke ba vidéo et loba pola boy nanga problème botela nanu vidéo o ya bande kola biso na este kuna na kati ndenge nini bazaki la Zambie kokele koluka biloko mais sous forme ya koluka moto ya bande kokima kabuya bochela biso yango. Voilà, chers Congolais, quand on vous disait que Tshisekedi a échoué, vous ne comprenez pas. Regardez à la frontière de Kasumbalé, ça comment les gens ont cassé même la barrière. Ils ont traversé la frontière pour aller chercher la nourriture en Zambie tellement qu'ils ont faim. Ils ont brisé la barrière. Regardez comment ils se font traiter, comment ils se font insulter en Zambie. Ils ont faim. Tshisekedi, au lieu de continuer de chercher Gédéon, cherche d'abord à nourrir ton peuple. Tu as échoué, c'est un grand échec. C'est un grand échec. Tu veux avoir Gédéon, tu veux parler avec Gédéon. Gédéon lui-même il a dit qu'il va venir dans ta chambre te parler. Il va venir la nuit dans ta chambre te parler devant ta femme. Si tu veux voir Gédéon. Alors, va nourrir d'abord ton peuple. Regardez ça. C'est grave. Regardez. Les Congolais, ils ne comprennent pas ces gens.
Terrible. Hein, regarde. Hein. Le peuple congolais se fait humilier comme des animaux pour la nourriture. En Zambie, hein, seulement. Ils traversent la Zambie. Tellement qu'ils ont faim. Oh, terrible. Bandeko langa bazokata video wana ndambu menayebi bandeko botindela kinga bomonaki na kati ya video wana ya mbola continuer la maloba langa eloko lazali kosenga la bandeko la biso ete botika division eloko oyo batu bazolinga la République démocratique du Congo ezali ba diviser biso po Congo eza vaste mais lokola uta e bandeli Congo ezala diviser te po ete ba kolona biso ata ko basalaka biso mabeko kata biso maboko mena suka na yango Leopoldo wana akufaka wana alobaka ete mabele ya Congo ekoki kokende te ezali maloba ya bakoko Fumu Kimbangu alobaki mabele ekoki kokende te Jean de Dieu Mombika di Mamulaya les messagers alobaki mabele ya Congo ekokabola te pe bandeko babiso balumuba balobaki mabele ekokabola kate ata ko Mzee Laurent Désiré Kabila yaki na lolenge ya mabeme alobaki mabele ya Congo ekokabola te alors bilo bandeko la biso botika kozongisa sécession de Katanga obozalaki nango on avait 44 multipartisme mais Mobutu ayeko sala impair neloko wana photo sepela kalango biso soto komi tata moko mama moko pe ko balana ndenge to balana kalelo alors botika likamba kolobake ba équatorien bakoya pene na bino bokozala langage wana to boya ki ngona ni monantemi malgré le to bandai kolobela mais to boya ki langage wana koloba division tango bino bozo ya sécession de Katanga to boyi baluba bakele kuloba to boyi bango biso to kotika le pe to kobengana tous les baluba ezali kitoko te tango bino bo sala bongo bo comme ça Katanga pays bozo comprendre que air moko ke boko kotsa trouble entre na bandeko la biso eloko wana ekotika la kosala mate en tout cas la zolo bela tout mwana Congo tozali ne sengote oui pesa biso ba vidéo ndenge balinga ba omona passe ndenge to moni ba Zambien baza koloba baza kokama o race nini oyo ba ekoluka biloko kolia mais un autre zonga la 44 multipartisme ekosala mate Congo ezali moko batu bakabola yango te biso to kuti yango biso bitumba la biso ezali pour toute étendue de la République démocratique du Congo ezala bomoko o bakatange bokomisa lokola pays wana ekoleka ata esika moko te mutu oya koyana likanisi ya bongo cela veut dire tu es derrière les Rwandais parce que yo zoluka Katanga ezala pays bisika oyo minerai ya Congo evanda bisika o makambo ya kitoko ezala Congo malgré na Congo la mboka la biso mobimba ona na ba pays na biso neso ba province richesse ezali pour richesse mboka ebanda na caoutchouc boyebi histoire ba mendele nde ba yeko coloniser biso mais lelo ba minerai la biso tout congolais za na posa ko sala ngo ezaka bilo batakatanga te eza tout congolais il faut la bénéficiaire na minerai il faut tout tonga ben district tout ça la musala kitoko en tout cas pour na langage ya division ngai océan na ba résistant ba mama moto mojali to zali ko repousser mutulo sa ko ya na langage ya division nous voulons dénoncer ben sanité nenge to dénoncer ben sanité mais tous à la plus de langage ya unité ce que fait Félix et za la bande comme so ya baluba bazo sepe na ngote to za la kala bango ba benga kabiso ko solola mais problème ezani to conscientiser peuple Congo poto e bandenge ni ya ko bunda yango moni musala to ko sala ba vidéo ezala mingité ya division mais ezala mingi ya kopesa moto azwa mayele po ayeba eloko ni ya kosala na banzi malobane ekomela ndeko langa po itazalaki peda na nkanda ya solo Congo eza Emilie Félix azoko keloko te ata ko batone ba kondima kasi langage ya Katanga ezala la drapeau nango na pays nango en tout cas wana biso so ba congolais tolobi NON tobo yango pamba te ekoki penza kozala lolenge wana te bandeko bomona kama ba dérangement tango to badaka émission boyebi kaka congolais pe to ali biso na ba auditoire na bandako vraiment la kaka bongo bo supportaka tango mosusu bandeko balandi tozongi na likambo ya dossier bunga ki pe emonani alors tango bako bungisa ba dossier wana cela veut dire moto abungisi dossier azoyeba ke maboko langa pe ezali salite yango tolobi yambo sala ka likambo esengeli otala yango nazoyebisa bino vraiment bandeko langa bosunga kabiso ata kondeko mususu alobela kinga lobi yo mama océan yo moni likamba kutino te yo mama océan omona lolenge basala kutino te mais soki ezala ke sengo na bilo ke biso ba boma biso ezali nango problème te lelo ndenge basali kutino yo lokolo zo sepela nango kasi yo oyo nzamba ko sala okoyeba te ndeko langa na répondre yo oyo nzamba ko sala okoyeba te kozo tozo lobela lezo za cause juste kutino abela kaka sauver le Congo tango to boyaki koyokela kutino lelo boso mona Congo eza malamu
lelo eza Congo malamu te tango bino bozolinga bobomaka bato oyo nzambe azotelemisa mpo balobaka bosolo baloba pole mpe bamemela biso makambo kitoko la République démocratique du Congo ndeko na ngai yo nzambe akotika o te tu seras errant et vagabond et malheureux na vie na yo mobimba parce que mboka ezali malamu te yo otelemi wana mpo batindaka oboma bato nga oseya naza passagère na se na moi oyo nakokufaka la ngai parce que liwa ezali eloko ata Yesu alakisa biso kasi yo na liwa na ona nsima nango okende wapi nga nakokenda nga tout droit epai ya papa mpo nazosala mosala papa tinda nga me yo bapesa ka mbongo la Kabila yo bapesa ka mbongo na Félix po yo poison la bato po betaka bango batonga bakoma bedenge sort na yo ekozala wapi ndeko tika bilobela va kolobe fo kanisa mboka eza malamu te mboka ni bato na nzala bako kima po bakena frontière na mboka baninga mususu batchola kabiso bongo lelo yo tozali komi sambisama metango tozali komi sambisama ba dossier ezali ko bunga ba dossier ezali ko monana makambo ya mboka ezali malamu te nazali ko kenanga na suka ngai na yo to bunda pona likambu ya kolongola Félix ya République démocratique du Congo pe homologue na Kabila bande kolanga ibino bato botuna kinga bolobi procès ya mukuna ba interpeller la justice pour la makambo ya ye na mwasi wala mais jusqu'au preuve du contraire ti le makambo afinga ki Kabila nanu toyoki le ngote betozali kolandana yango tozali koloba boy nous sommes pas contre bolanda kabiso malam a ezali éveil ya conscience éveil patriotique tozali ko sensibiliser tozali ko conscientiser biso nenge tozali awa tozala ka porter contre te mais nous dénonçons les insanités je dis tout ce que les gens disent tout bas tant on a le bakali kambo landanga soki bolandinga kala kala badai ko makama Kabila na Félix ne babandai ko yokala te na bandai ko senga Félix a dénoncé lelo to kokesi inane tala lelo oyo complot ni nezali ko sala la République démocratique du Congo pour la makama mukuna na biso be interpeller mais bandai ko la biso so bazo ya poto lelo bazala problème et puis bazali ko kanela biso président Eli Martin Fayulu Madidi balobi tanga ko ya bango na muzitu bazo bango ke bazana coronavirus bozali ko landa projet ya diable ngana yeka ka ko yebisa bilo tanga ko kusamba po boyeba alors makambo ndenge zali ko ya mutu na mutu tanga zali ko kita awe sengela milengele pamba te tanga ba ko fungola banzela ndeko soko moni mwa santé lo ezali malamu te bomba yango Congo eliaka malamu te Congo ezali malamu te bazali ko lukela biso par tous les moyens lo lenge nyoso ya ko impiter biso la coronavirus oyo po ebana ko boma biso yoka susi ya ndeko na yo yoka susi ya tata na yo yoka susi ya mama na yo tango bazali ko kota bilo na kati ya pepo bozali ko ya ndeko bomi lengele na nzela na bino te boya ko boma bandeko na bino mususu et puis nazali ko yebisa bino o bozali ko kana président Eli Martin Fayulu Madidi boko tikala ka ko zoyete parce que nzambe azali juste makambo tozali ko sala lelo esengeli to yeba mboka na biso Congo to ko inana te bozali ko sala lelo ko mote gouvernement ya mafiose eloko moko ya malonge ezali ko sala mate mais bino na mitema kaka ko boma bato bazali ko bundela mboka yango tozali ko senga na bilo bandeko na biso bozaki libanda ya mboka tango bazali ko fungola banzela tango bazali ko sala makambo na bango lenga yeba ke na République démocratique du Congo ozali na famille tango ozali ko ya mibongisa oyeba ke ozali malamu soko moni mo ba fièvre moko ozali nango ko mata na avion te ko yate pona nzela na yo nde bakoluka baboma batu ebele bandeko boyo kanga mbela na nga ya suka la beti yo ndeko tuna kingo moni bisika ebembe bateka ki yango mais yo landi ba vidéo te nazong sesu ba vidéo émission ekoma mabe olanda ki yango te bandeko bazakolo bandeko la ba on accident balobi la bango eteke ba pesa bango mbongo pe bazali ebele o bazo memela biso basangwana bazali ebele to yebi bango bazali ebele. Alors tozali ko interpeller ngobila tango bino na ba ministre santé bozali ko kele koyokana pona ko saccager peuple Congo bobongisa ba insanité bobongisa ba côté sanitaire bobongisa biloko o ezali babo soto ezali ebele bande ko corona na République démocratique du Congo ezali te mais ezali ko kota parce que ba chinois ba mena carton eza corona tango ba ko yebisa bande ko la biso bazonga ba ko mema corona tango ba ko sala bo susi la bango eza nini basale batangisa bango mbongo la bango mais ya makasi ezali osea yebisi bino dossier oyo ebungaki bolongola ki tomoni yango Vitel Caméra azala ngo ba avocat la bazala ngo bakotanga yo okokende liboso ya bar soki bomoni le 25 Vitel azongi te boye bakele kola dossier wana nde Vitel Caméra bako libérer et pour dossier et monani merci na bino nyos vraiment oyo azala mato ya koyoka ayoka pe motema kondima en tout cas la pesi merci mingi na monseigneur Alino Moke liso ya nkolo hollandais noir et le ba mamo d'Angola donc yona biso en tout cas so mutaboy avana merci na papa Edgar Wamba vraiment merci na yo vraiment merci na yo P Joël Kombe tala kaka maman Sidonie vraiment ba maman tout plus 33
plus 33 yomo. Merci na Claude Moke élégant, vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis merci na yo Claude Montana de Danemark. Boza vraiment ebele ba mama ya moto mojali Anita Babe il faut que yo moto na plus 32 na mboka ya Claude Moke élégant. Merci na yo penza Mama Dja, vraiment bon rétablissement ba mama ya moto mojali vraiment semaine oyo tozalika kozonga l'opération na biso ya bakashine bokomona kabuya okita sur le terrain ba place mso na koma raté pona moi sécurité na ngai kasi bokomona bipai bokozwa yango vraiment merci na yo papa na ngai Nzinga Nkuvu na plus 33 merci na yo et puis papa na ngai Edgar, papa Edgar, Boba Selanga Kombo Etikali, la Joël Kombe, Edgar Oambo, Edgar, vraiment merci Nzambe, Abate la biso penza, Dino Loswa, il y a Océan de la presse congolaise, merci Nabilonio Sopea Bakula Kalosako Ekinyo, Kabuya l'homme puissant, Naebelo Nalobate, vraiment Kaluji Pembe, les Yozo Salanga Pena Bora Koka Katayo Moko, Ezalarate, pour Yozo Borangate, merci Nabilonio Sabo s'abonner massivement, beaucoup à la décité, pour amener Angola no bondi à botard de bon. La RMC comme la bino la reine queen maman d'Angola la mokitaino Florence Matondo Medona Lobanen Nzambika kankwalu zolo bana CNT live sinon